Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bazofinga bana na ngai kolela osanti kete hotel pe kuna wi bazo pupula mo bana na yeba onini na senga na bibo pesanga numéro kamu chuchu apesanga numéro kamu chuchu ya petit na Hollande na benga kamu chuchu na zaka na hôpital na benga kamu chuchu allo mwana batu pa yambi téléphone allo o wana nani po mo petit on zaka de show mwana on show déjà po asa de na ba rendre donc téléphone ndenge o yamba kaka donc muto ko répondre ebi ka numéro ya ebité allo o wana nani nga bitana se présenter na bité mbi ka na poto tala khabiso to ko na bonne famille bien éducation bonjour ngam na bengi wana se présenter Chantal Bola oh oui nga bi o mona teke esta bien ti wana ser na bozala na na internet banini mais ndo ko mo lekela pe mo finga e bongo comme bien ti surtout pas na babane comme bien ti no finga e bongo o ko me ka to chana sete pechat peta ba plan kamu chuchwana nga kutunde na zawa bande ko na so no vérité ngam na benga yi kamu chuchu Hollande petit na yi nga kunde na zawa na za preta nyoso yozo benga nga bitenga na bengi ka yo parce que mami mutasala yo ndongo beta e bongo ekende siko bien te po ya zolo bato finga trop bana ko tia na sebo bo sono pe kana ndenga privé ke bobi mana internet bongo bon asala neta manquer nga respect bo bebi kama paradis nga kutu te muta manquer respect na taka mba monga biyo ya mère nao ye pas donc selinga ya mère nao to makamo ba respect téléphone katani bu na bengi siko ser ngo pe ya kamu chuchu na bi bon kamu chuchu mami ndeni nga pechon na bengi me amake nga respect boye bon ye ba nando ki appelle ça ka moto monda manko respect ka boye nga mo problème ezate nda make nga respect na s'occuper na ye wana pesi oleki na ngai na so se la obota boye magaza na kindoki na ye asapi na bolamu na ye mo ya mukie ya bandoki kaka bika ndoki soka zoya boma yo akoya kaka neti aflate yo bika ndoki ndenga zalaka na bima po hôpital banini ko toujours on a sala vidéo jo na fasha mabe esenga kanga ku Facebook papa parada kanga Facebook tina bota ba fona nga Facebook to mona ka petit na pika muchu tina zo continue zo finga ye kaka et comme si bon comme kamu chuchu na makanga respect nga na benga ke na chombo na ya makanga respect bo mesate ne to vandi to mona ka suko leki nango ya bimisa na internet ya bandoki azo finga ye jum suka ndezala nga pe na boti ma paradis pa bimi na yepe na parler ndezala kaka ponga za rashinga ma paradis aye na parler ndezala petit sera ngo pe mami abengi lisusu poleki ne muna tombo ki azo finga kaka kule se ya ko bebe makambe ko mobima sikoyo leki ngo pe sikoyo fala vanda nie peton pas sans esprit l'air siko troisième émission ko finga mami aye siko finga ngai yesu ko na kamu chuchu mususu na oye mami mo kabimisa oboye ba vanda kuna dona poso na tanga kombo na ete po ma paradis but ba s'occuper na bangoza ba dauphin na ngai ba petit na nga ba angelos ba chocopit ba s'occuper na ye ba chocopit ba s'occuper na ngate pour ma paradis chimene kala ba kialosi boka lisolo bon Chantal Bola ndeza funa koto na groupe ngabi afu koto na groupe ba po mezate po akoma kineti mutapolo limbula soto obenga ngana ba pele vidéo omo avandika na cuisine bazo finga ngai leki na ngai donc comme kana on soulager n'avite courage comme on a makanga respect comme on a ça les là au finga troisième vidéo au finga mami a finga nga sikoyo
o momona siko tina Chantal Bola kota la rando siko afinganga ngabi il fallait que cheka mami ndinga okende afinganga oyo Chantal Bola yo afinga ba opa ma paradis Alexa makambuto za reine reine ngeso na tali mamba finganga comme afinga mambalo kuta fona kenaye ngala kendaka na bato bafinganga mambalo kuta so finga mamba so no kena ote voilà na bongo na kenaye afinga pe mami abengi bango responga bina moni nanga kende mais mingi bomo nana akotanga na groupe na ndimi na kata groupe le mami akoti singa na groupe folo ba vérité na kekuta chimene kala ba kialos na kekuta JDT momuluba na kekuta kochi benge mafumbe otetela na kekuta yayo yo yang you blandino sakologie na groupe ndeza la kaka na kuti ndeza pa petit na nga Chantal Bola tout bango déjà ba chimene kala ba kialos ba JDT ba muluba ba kochi benge ba yebi de wana ma paradis bon ba yebi ke mama paradis avant mami a représenté nga bon ba yebi ke wana Chantal Bola mama paradis nga pe na yebi wana ba chimene kala na yebi otetela po do ba ta media nga na yebi ke chimene kala sala ba vidéo te ma kota tartir laza kenda bongo ndeza la kabo ndeni bana mamba ndeza bwe Chantal Bola pe aboti deja bana mamba ndeza bwe ndeni petit na zo calmer ta finga to ndeni nga na kuti siko bana mamba de na mouvement ba chimene kala ba JDT ba soutenir de mami po ba mpe ba ka mawa po mami pe benga bonga ko lela po na Holandi mo mabalinga mami te azana kamad no Holandi te ko lela ka passe wana pe na kuta de ba soutenir ba chimene kala bo mona ke oto so ba meki attaquer ba meki ba attaquer JDT ba zo attaquer na kuta de na kati ba soutenir ser ngape na yeba petit bendenga bonde ça comme petit pasali vidéo afingi bon ma paradis bebi ka ngam colorando to attaquer bibi kimne bo mona niveau Chantal Bola défendance ser wana ya ndoki mamingeni ndenge petit na kota palais lo petit baloba go biso do tiki rando to lingite tengam na kota petit palais po ma paradis mto so ananga na rando za te na rando po ngam na sala rando ngam na kokanga rando oui ata boboy bo sambwa moto te moto ka nzambe ngata boboy bo sambwa za na rando Chantal Bola ngeso oui bozongati bobanda 2001 2002 2003 2004 faire cartonner internet titile le Chantal Bola enga rien ngeso bakarine mokonzi bala baron ba gel show ba mbote sika ba Chantal Bola c'est moi qui commande c'est moi qui dirige tozonga lisolo bana mamba ndendi bwe bon poale nduki Chantal Bola la tema bomona public nga usala nga video yo rap na beto video oye 3 fois 4 fois pour nga zaka na bade oyo beti ne tipeti alonde bomona abeta 3 vidéos en affilée lenga le betika moko mi banemi satu pale yemo ko kono makamba kokate ti ba finga epa peti ulandi wana kokata olela so ba finge bana biza poser le na tumbeli munduki boum ngam manda ko lisa la muki bibi ki bino bomona chimene kela bomona jiditi bomona utetela bomona Chantal Bola bomona blandino sako bomona nenge biso to se mela na kati ya makambo wana peto gania ponga so na koti na makambo foto ganie pona susi ya bana wana oye abota bazo finga ye yeza na kolela babi zabola lela kaka mwe muto ayaka zo lela boyo kelema bokase muto malamu me muto mabe ameminga na groupe ndenge zalaka maga ba chimene kala ba yebike wana mama paradis ngala yebike wana ba kialosa JDT mamulu ba wana kochi bengi wana boy makile tutani biso no sobana membre ba bidle boza ekiri fo bozala ensemble makile tutani siko jalousie comme kota ka yem to memeki ngana groupe akopi akochi fiti kande zala ngana chimene kala JDT makile tutani do so la peut développer yebe na kati to bombele lo côté nzoka bande ko ngana tito so la ngana ta kota ngana groupe ya registra biso bande ko botala kindoki mutu za mutu te mutu ka nzambe bande ko ngai ya registra biso magame minga na groupe wana mais ye bato bazo kotela ye bato bazo se défendre ye bon monaka comme le roi zoba banda banda ko fingi pa mwana na ya Rotterdam ya Hollande asala ka vidéo moko asala ya boka be koneri mama munene rola yeta vidéo azoke sala ya bandoki o santi ozuli boka zo beta boye neti mto zo cha esa na ndenga za na comportement na ko sa vidéo wana salaka
Tant que ma parade azo défendre azo casser wena makamba lukuta bena casser oyebwe na take koto chimene kera azo koma jidete koto azo panza koti benge kuna ata moko biso mutu le to sala ye bongo public bino boyebi les ma parade tellement na paradis on rando kita et comme biso lo tiki rando biso boy po oui ma paradis mutu reçoit rando azate ba défendre na ndenge nyonso mais le loi linga balukela batu wana alinga bimisa batu wana ba neti biso mitu na biso sala bien te ya yende sala kamalamu mangamutu mleki na wanda ko finga ye mwana na Rotterdam azando kia manipula batu azabu ezama masolo to mande ko couvrir yaka to mona ka rando peto ndongo zoke na bana ezala raté po bana mtapesa bango za nzambe bande ko nanga akoti lisusu jaloux na bato yeme makinga na kati ya groupe ndenge zala kaka chimene kela bakialos mère na ngai ya adoptif adopté nenga ngapona sepela nga na mère bakoko na ende zaka ah mère ndeni ngapona ngabana bakende masalon salon mingi tipo basile comme na basalon mabeba na miki mère habitenga na za mwasi mobe ya mali akanga basuki ape bien bana bakoyi yanga bipo mais c'était comme ça bakepeka weekend bakanga bango suki bande ko na tinda bana epa ya chimene kela boka pourquoi to beba na mami o ba beba na chimene na tinda bana avant wana no bandeko egoya na tindi bana pa chimene bana balali nde mami peto zape na groupe to benga na bana pa chimene nzoka nde mami asepela te mami akota ficha komi ko tonga mopandi ngano na kisaki bango bana ba mokende weekend bande ko bebisanga kimutema mabeni bokota na bato bazo défendre yo na bato boza ini na bato obengi bandeko o soko sa video bwa kishimena ba kialos biso biso to sa video to bwa kiyo okoka mutema be na ndeni ayoka mutema mabe rando nena chimene kele banda pona banda oyanga bakepa chimene mami akoti mutema mabe a même temps déjà wana le barando zo banda to kompona kata barando poto sola na groupe to posa na conseil to benga na chaque tongo ndeni bana mamba mobala chimene pasana pa coacher so sengi ba prière pona ba prière to sala ba prière bande kolanga mais ye mo na kan mutu mo ndoki to mo no sko makamla so bob malibanda to makambo malibanda bendeni seke sana mutu moko so bisa manga mulibanda nzoka ne mamita vanda wana tuto sa barando nde bato barando bayebi ba faux profil ezali ya balukuta bani mami aza so na plus de 15 faux profil ya lukuta bande konanga en même temps to sala rando to côté la mami en même temps mami ba so côté na ba faux profil wana azo finga susu biso ata bino moko bandeko wana sa mutu vraiment nazo to no ba vérité botalaka mutu to na kati ya groupe to sola na groupe ya za de téléphone so to sola masola groupe ya sa téléphone musu mupandi a registra biso makambu to loba mais makambu to loba zaka pona bien na ye pour to se défendre na ye bande ko na ngata ba soda le ba kenda musala ba soda izara équipe colonel apesi loi capitaine a lobby apesi plan bomoni zambe za boye to kota na zamba boye to sala boye bande ko na nga mais ye azo ko enregistrer biso dit to sola na groupe bande ko nga est-ce que c'est normal rando to kota bomone potani boye mukile bebi be pona mami to yebi ba to yebi mutuna makolote na so ya no 1 minute na désolé bande ko nga tabino moko en même temps to côté là to se défendre dia sala ba faux profil a finga so biso bande ko zo finga biso li susu bato ba côté là ye atabino moko bondi melanga ponga na ko sate akeli chimene mutema mabe Blandino Sako a dépassé que ça sali vidéo nene que ça ndenga laksi lo pangu na ewana ndenga laksi lo pangu na ewana yelo bi Blandino Sako sa li vidéo abenga ka mutu na biso groupe o mwendenga sana ya ko mona cheki kisasa wana asa linga vidéo ala kusanga lo pangu na ye mais muninga sali vidéo ça n'a rien à voir aux équipes et ça neti équipe neti vite na imana boy bi vite na imana to zaki bongo mais biso bato ba imana bata vite tozo gagner kaka bande ko nanga aoki mutema benetre ba ne pas chimene
wana même temps de JDT mamulu balobisa su mami te pona nini lobisa mami te po Judith abi mais ndenge nini mami yo bazo finga okuna Chantal a sali première vidéo deuxième vidéo troisième vidéo mami sala vidéo yo po mwana na mamba ofinga yo mtovanda na mwana na Laetitia na tanga kombo oyebi mwana na bepo bakamu chuchu no tanga kombo nebi oh kagabwe pozo kokate mangambu Laetitia zo loba na yezo kokata zo doka yemu daira so ba nouvelle wana yo zo ngabwe yemu tela so ba nouvelle wana o Laetitia boy o nana yebi kamu chuchu ne Laetitia nana yebi bo mwana na Rotterdam no Hollande ah Julie Mubenga bonsoir na yo siko zali Julie Mubenga mama Polo Santa na Wivine ma bibi ko mama Polo Santa na Wivine papa Polo Santa te mama Polo Santa problème est nini donc si toza na groupe tozo kotela bande ko nga za na ba faux Facebook azo finga ga biso doso nga na leki na video na zo finga na sala rando na otake yesu ko pasa na faux profil azo finga ngai na beba na vase donner pona ye pom ko lo vase donner nga o matana avion na Dani Tsunami ba okende ye mtabenga nga oka mutema mabende vase donner ba voyage na Dani Tsunami abenga nga Chantal Bolo ebite vase donner na za tonga ga mwana na yo afinga ga bana na yo me bande ko nga biso ga bana nde makambu na poto mutu mo ezo biso o même sa vase donner ozo bisanga bwe pona sepela na betere maboko eza mami tina finga vase donner likolo avion na finga ene ba WhatsApp sika za yebi po mami mtabenga ngai Chantal Bola tala vase d'honneur atonga mwana na yo pa yoka mutema mabende vase d'honneur magaye pa kendaka na ndenga ki welisi kuna mamoni sepe makambo do bande ko eza long chemin makambo yo rando yo si vous avez te sonba vérité donc tout ba vérité surtout bande ba vérité donc eza mulai bande ko nanga aokeli chimene mutema mabende na okitika bana ikoti jaloux rankine bandi wana. En même temps, malgré tout côté les bakotinga na groupe, yende on a enregistré biso magamutu to solo na groupe. Pour to solo ma marando. Y a rien d'intéressant, y a rien à dire. Donc to solo ma kamudenge zalaka Webi kamutu peso bo commune mo peso za na souci pa abenga rabatu. Ah chimé no monde na za botala nga boyebe. Mo pe biso do mone neti mutu. Obenge pe mame moni be ngape boyebe. Donc on est hier qu'on enregistré biso ça que soit sans likambu bato bazo se défendre na yo bato ba côté na public bato bazo bundela yo pour gagner rando et l'autre wel na mamingeni o ba bebe na chimene po ngana kendo tika bala pa chimene po aninga na kokole chimene ya okeli muninga mutema mabe kando to zalanto okende alingi conseil te ayo ko sa vidéo ba botoli bana mande ko toke kana lisolo bana ndiza to pesa na conseil ponde to sana chimena za mobile nenga za mobile nanga jite to za biso na mibali na biso to ba zoba te poto ba mama bana to ba parents mami ne za to pesa na ba conseil ba mi maman ndo za boy de ba finga bana trop mwande ba botoli bana ndo lobike mwana na Hollande ke fundo ba botoli bana non c'est faux. Mamie a dit ba plainte ba ndo porter ba plainte depuis 2014 ba bato Hollande ba porter ba plainte pour azamuta désordre azamuta ibo vanda na batute azamuta mutu bande konanga mami ba porter ba plainte c'était Laetitia mutakenda ko funda lelo mami ba botola mami bana wana lelo ikoma boy no bande konanga azalaki déjà mutu o ayoka na batute na mboka o mami avandi et sa première plainte c'est Laetitia te ba tête rouge na calculer binote bino ba tête rouge bo laksaka bino bo ma basi be mi bal bo cha ba tête rouge bino bo so na ba dauphin nga na bangelos nde makambu ba chocopiko nde makambu bo so na bango chocopiko modèle bino nde na bango na bien je laisse mama paradis za mpanza mama paradis masa mundele mami tia za wana vous comprenez le niveau des gars kindoki tu te zo côté la ebande kolanga quand il y a une information à ton ye comme ta benga pas la rater bon pese ba conseil ba mami ndezana bandeni aleka sala vidéo o Laetitia qui a porté nga pet ba boto nga bana na bomona vidéo mami azolela lukuta mami déjà azala na bana nena ndako te mwana o mami azala nena ndako zala mwana wa muke ya mwasi po bana mami basana ba problème boyebi bana si ba placer bango
surtout oyo mobali ya liboso bomona ke tubilamu ese bomona tout bilangu ese bomona ke te mami si baplace bana zalaka na mwana ne moko oyo ya mwasi soki bazwaki ka wana po bomonaka mami ye moko soki basala bavideo bandeko botala bandireka mami nyonso bozongisa bandireka mami bomona mami soki asala bavideo bomona bien nde mami agangelaka bana na bavideo eza eloko akoloba te akokosa te botala bavideo ya mami bozongisa Chantal Libola aloba vérité nga mutu moko oyelanga bagrimasi te nga mutu akoyelanga loyenge te Chantal Libola na ba voice mobali onde ando finga yo Chantal Libola yo nde oza ne onde kolela pala nga pona mobali no Chantal Libola te nga mutu ayelanga bagrimasi te nga kutoke atoke bimisa mutu nga na boma na chambeli na défendre même na loi nga bayelanga ba biloko ante nga na botama na kola kola na kanai mami yo koyelanga bagrimasi te nga bokoyela ata elo mo ba Chantal Libola ebo tanga te bino bofana na bande de l'école nga na telema te na l'équipe no maile bo ba zoba mami suti oza mama na zoba na ba tuno équipe no wana nga bayelanga ba trafic wana te mami yo longwa nga na otika la bola ngeso nga na otala mapana na public nga na zangai reine nga basala nga ba jana osala to ngai yo un kuka te oza pamba oza zéro oza ka no yelo kota na pembeni na pesa na explication na ya kote ana bande ko bomona bongo ba pesi conseil ba porter des plaintes ba batolandi depuis 2014 ba porter que peut ba des autres o asalaka kenda na ndaka batatumba jardin batamakonda soki makonda bomonaka indaka mwasi mobimba siko kamuchu chwana kia abakisi ka pe plainte na bande ko mususu babakisi kaka makambo sa bomona mami so sala ba video botonso ba video nda gangela bana yo longwa ata biso moso dozani na groupe ya na groupe mona bala mwana ne yo soki Sophia na yo no beto likofi na libumu mami mwana muke bongo beto likofi na libumu biso to maîtriser ke na groupe mais apetaka ba plante bo solani na téléphone ta na groupe il pète le plan maman lo ba ba petit na chacha dokolo et maman lo aye bien très bien mami azali bomba na mutu bomona quand même bande so sa bandira ki bomona so bana ba ye azo gangela bana na mboka na munalangi na bango azo ganga bomona kati biso mosuto na groupe ko gangela bana toi oui apporter des ba plainte pour mutu eza malamu te mami ndi bomona ke wana tout ça na groupe ko gangela bana wa beta mona makofi na libumu na ko beto likofi na libumu yo jamais to mona sika mama sola bien na bana aganga kakaka azaka dena ba plainte ne to pesi conseil bomona ka saki video zolela bana na ngai ba botoli bango te azaki na ba plainte na ba kini ba retirer mwana na tikala ki na moko po bana déjà ba plaçable déjà bana mami zeka na mwana moko oya mwasi ozakane na ndako po bana baza maladi nzambe apesa bango mindele basunga bango bana na ba traitement ya bana ozakana mwana ni na ndako ya pa mwana na mwasi bato landi bando senga bana na balongo mwana na mwasa longa po modelo beta mwana oui beta mwana na oui c'est vrai bombaki mutu na se posa mutu malamu te yulungo bimisa biso nde bata mama boma biso to côté li to défendre yo na ndenge nyoso public vous êtes témoin public lo bo mona Chantal Libola na maminga ni moto te nazo expliquer ndenga basala na nga moto te akeli chimene kela mutema be kanena kendo tika bale pa chimene mama ko tu mutema be amo benga bat ko tonga omoni ku Chantal Libola amo tika bale pa chimene bwebe e mutema mabe po ani to to lobi to za famille amba kongolo to zo bonga te to mto famille pourquoi ko mutema mabe bongo ngaso tiki bana nga pa chimene pa ko bomba bango te na po fena tika bana nga pa chimene ko la ba yo muto bela ga mutumela ga ba kisi nati na bana Olanda boka bango wapi yo ba pesa ko ndako na ridi chaussée boka la nga bana bomela nga bana poni ki mutema mabebo to benga to bi mami poni osali video babotoli obana zo lela wana so lukuta zo lela babotoli nga bana bo rappeler na maloba bana video bo se rappeler bandeko peuple congolais bo ba zo bate bo abatu bo se rappeler na video o alela eza na ba YouTube o alela ke babotoli bana bo se rappeler lo bakini amona bana na plus jamais babotoli bana na ye Laetitia mutafundi ye amona bana na plus jamais makambo ake mona kuna bwebwe melukuta sana bana
mundela boto la mutu mwana na ya apesa o droit mwana poza mama mwana apesa o droit ya mercredi bana ba sala raté on mwana mercredi ato sali emoso jugement leki ozana droit ya komona bana wana na mona jamais et jugement mo leki na mokili ba boto lo bana babike omona bana na te plus jamais libela si bo mona ngwa pesa na mboka ya loi na Europe si bo mona ngwa azali boma na mutu bandeko mona nda ba video na tala salaka ngana esko na azali boma yem za zoba diplôme soi-disant monta za liboma sikoyo leka ko bik ba botolo bana mona bon plus jamais sikoyo na bana ndeni chaque mercredi wa botala bien aso bana na chaque mercredi botala très bien toujours bana batanga te pour osa maman ba poso toujours droit ya bana na yo po yo mto bota bango ata kutu mama liboma za libanda ba ozwa eso ngamona bana ba éducateur ba kange ba singa bana ne ba moni mama bango pour ko so ba inviter comme ça bana traumatisé te ba komona ba ko tia mama bango na vitre bon moni ka liboma moi si wana ayane ti bobimisa Laetitia neti ndoki Laetitia boto ake funda ye babotoli Laetitia babotoli mami bana abimisa Laetitia mutema mabe ke boyina Laetitia po comme Laetitia ndolo baza na raison parce que Laetitia soko za zo baza gizengi aya mélanger makambo kota bato msusu okutu bana niveau na yete neti biso ba Chantal Bola neti boy po aza zoba il fallait kende na mami bongo na ye moko tema kota bana pe public boyebi kaneza kama bana mukiripe zo kele mawanzo nde ye moko mama na demo il faut ba finga bana na ye parce que ye moko comme da sala bana na bongo azwa point faible bat na mokili ke nga mama bana bakizengi so ba fingi bana bakizenga abisi bato mabela mokili botala bango ba fingi bana nga baba kizengi asala ka bongo public boko tele mais na timbeli yo na ko reverser na public bande ko bofunga matoyi bien to peki se to bi bon pona ni oli kamuke ka baboto do bano kele kala public pona nini oso le la bon pourquoi ça mabe mamuno so babimsa la public te vie privée mutu c'est pas bien eza soni eva mabeto baboto do bano so le ka boybe olo baka Laetitia gagner boy Laetitia ngana te ba porter déjà plainte na bamboka wana za Laetitia te babanda ko porter mami plainte banda kala ba plus les preuves que mami bana déjà boto bana sur 5 sur 4 3 bakenda déjà bakenda na bango déjà abota 5 4 si bakenda tikala kana mona na ya mwasi bo mona kana Sofia yongo bazuye pe basali bende bazu mona wana asa kana bana na ndaku te bana si ba placer mambo bana ba malade ba placer déjà bana ba placer bana balande la traitement bana na kosa na bino ba botolinga bana saka na bana te bana ba yaka ndeko tala ye bana bafanda kana yete folo ba vérité yo zo simba bible OK bana bible tu peux ça conseil je dis tu peux ça conseil et puis la moto bande kolanga et si nde basa to bebana déjà là sali vidéo wana ya bana to bebana déjà parce que to bi mendenge ni yo sali vidéo pour na nini boye abota e compréhension pour ça na be compréhension bo comprendre te ngai boye bote compréhension ndolo bana te to bana ki suste obo kaka kamuchu tana Laetitia sala vidéo ba panzani afana kana batute oui zala vrai to panzana ki siko buto ko zongele pona nini aka na lisolo to ko zongele parce que là se retrouver ndoki mususu ya vase d'honneur les vases d'honneur ba bebe na dani tsunami bande ko nanga boka nde chelon les vases d'honneur ba bebe na dani tsunami allez les siko yo ye ma de vase d'honneur abengi ye mami to ko zongela siko mami mko azwa vase d'honneur o aleka na vase d'honneur en émission o basenga ka bolimbisi c'est wasko to zongeli mami siko bien sûr vase d'honneur bandoki o ba ko sala témoignage nzoka tete zonga kana saka na ba vine ba enregistrement registre abato mwana moso mususu elongo mabelo ko poignée à porte Zidane elongo makasi ko la poignée à porte na comprendre te sina silise kala bande ko so finga ngakanga ngana mwana moso problème te finga nga boyini nzoka nde mami mutatinda ka Zidane finga nga bande ko nga boyo ka lisolo public mami azotinda Zidane finga nga bobika ma paradis mutabatu pe kaka ye mami sika memaki lisolo mutana pa bengi nga ebisinga bi Chantal yolo bosaki vidéo ozo finga Zidane opo kati finga ka Zidane po mutatinda ka Zidane finga yo eza mami bande ko na ebisa mutana bi bonzela na oyo kande za makamde comme vérité to na ba téléphone ba cher na ba porte bi bonzela na bengi mami papa mutala pe na ligne allo na cho parler allo ami mandeni bien leki na nganga ayaya mais na comprendre na fimo ko to benga bisa ke ngai ti Zidane zo finga nga bongo mutauti na Zidane finga nga eza yo
bande ko nanga sika bongo soki leka bengi yo leka ebisi yo bongo na mutu atanga soit disant bongo batanga na mutu aza mayele na mutu a raisonna ka sani aleki nanga na ebisi yo amutu ebisi nga yaya mutu boye ke yo tina kasida na finganga na ya atanga leki nanga uza masiro okondima te lenga na benga ka mami yaya babila nga ke yo mutu tina kasida na finganga ibwebwe mama yo Chantal okomo sakala langa telba ku bongo telba ki telba vei telba nini ngai zela zana benga zidenga bite yaya ko benga zidante pona na mutu na lini nakata na ye nazongela yo ngala nalakisa mutu ke mutu akoselo makambu eza nango bongo te yo mutu ndaka zidana finga ngate siko mutu oyo ayoka ngala kata mami na bi yaya na o rapilo bandeko na ngala kata mami abenga mukili mubimba abenga channel ka ballon d'antitero abenga tiko chibenge ngai bakomo sakala na ngai Chantal auto benga ngai alo bangala tinda kazidana finga ye bakomona lelo na 17h30 na kosela bango émission banda na Chimène tina Chantal ngako tu na yebi kute mami pete ba plonga usko sikana zaki koto pa masala ngabi yana mama lokuta mami ko sala bongo tatinda zidani afinga ngai mama lokuta boyboy abite Chantal ye mutatinda ka zidani ngana za mutazidani po fianga kopera na zidani bande ko boka masolo ngai na yebi mutatinda ka zidani finga yo eza mami azokosa zaki bejo ngo bana bazonga classe ngana kisana ba kanto sur papa paradis to ko sumla mona bilo na kipela ngapete ne va qu'appelle la groupe alors le Chantal mami elle kona mami le côté ngana benga mami ne bisa mami ke mutalobi ke yemba tinda zina finga kundeza mami tombo ka pété ba plan alobi osela bino émission na 17h a finga bino nyoso na bengi Chimène bi Chimène tamba kambo Chimène na ndenge nini na benga mami bande ko na zamba na ba voice na bi mima ndeni yo ba yebisa ko makambo te ngana bengi atake leki na tikeli yo vidéo et voice quel est le que nous rappelé comment go silicone ba ko finga biso sala biso vidéo na sens ni a répondre ngate bu anel kabenga bola mamni ele kona mami ngabi balanda on comprendre tenini mami benginga ils ont manqué respect na bité balanda on a manqué respect zela tin de lo voice ngana tindeli mami mami le bike ngana fingi e panelka na tindeli voice na tikele mami anelka ogi voice amonike na fingi ete ngabi bon yebisa suko mami atindelo voice ngai na tindeli na fingi ezate si lelo ezate bande kolanga akelu kama voice moya kala boy c'est où tu zanga na rando na mami pe c'est mo bebe dogi de longue histoire namuna ka mutongo do muto ba problème to soli na groupe parce que ko ndenge ni akite groupe akita déjà groupe amul ko ka ba problème po yesa kitaka groupe banda azwa vase donner une émission ça kitaka groupe po enregistrer biso mangamutu na de rien na mangambozanga tini ya jo enregistrer bato de bozala ka ser mope ndenge zala ka po ngam na présenter le mobile na ngai na mtu mami po mobile na nga ai ba deli na biso te c'est makamana etalete na présenter le mtu mami ai bi ser a Chantal pour exemple mobile en ko moi ça ya na nga boye amona pende ba mama do ba to solar pe pour l'âme de crocodile bombi manzaka talaka yemo ko ba la femme de 10 000 façades ana 10 000 têtes donc 10 000 têtes ngana c'est moi si mo be nyoka mo amne na zaka na monde des ténèbres bon na nyoka ngazaka asa makoloti na mutum na nzoto boye eza ya nyoka mais mutu ya ba serpent bi mebele donc nyoka mo na mitu belé yemana femme de 10 000 façades là on le bango émission ba pasteur o bazana na bonzambe ya solo bana nzambe bazana bonzambe là mama lo bakazana là bomona mama sa ba vidéo botala mami face na bien botala bien mama na ndoki ya short botala bien bande ko lango za le vena ba vidéo ne botala moi za moi tomboki moi zongi oui femme de 10 000 façades moi ça ça mi tu belé dans le local so no bien deux personnes no bien pour moi le bon femme de 10 000 façades donc l'ende ko so no bien manda so no mabe mekeda so no bien je dis mutu na e bande ko tabino moko ama kam ka to na groupe ele kana groupe ya tomboka sela biso vidéo na tikela pe ba message ayaya o silika pona nini yupo no saka mutema moto boyebe njoka tema zandoki en même temps suko bande ko nanga ka Chantal bola o akotele na ba Chimène kela to défendre bozo mona nde kireza ki groupe ezalaki
biso ndongo na ba petit bakamu chuchu boyebi ke yeye dondo akama solutionner Josiane na Chacha na Kuzu biso na groupe toyebi te mais même te biso tozo pota na mabe na bakamu chuchu mais ya solisaka bango api tozo pota na ka pona ba problème na ye rande o ba chimene ba coach pona ba problème mami biso to côté lika mami na sima mami to défendre mami makambo tu bo mona o nyoso mami fondateur siko bato ba côté liyo zo boma bango a solisa de siko Chacha na Josiane mais azoya siko boma bango pa na biso en même temps zo solisa susu bango bande kwa tabino moko oh mais moi je suis comme comme sérieux en même temps la bande to pe na olala na olota nzambo o révéler nga e mo bozala ka nzambo o révéler nga bizarre to mo makambo to so na groupe ma libanda mais na bisa makambo nzone mami ndoki bato biso to finga to sala ma guerre yendo na so komane ko solisa na e bango bande ko bato biso to bebani pona ye ya solisaka ne bango biso to yebi te solisaka bango akosa ka biso ka mtaka na information au moins ni boye yena chimene ba wele le côté sikoyo azaki na ba tema sana ba Facebook ya mabe ya lokuta asa na Facebook mona kombo ya Elodie Lipasa to yebi yango abenga chimene o chimene ndenge zana fosala nga stati na français o fingela nga mama moko na Rotterdam na papa moko na Rotterdam atindela biso pe ba photo ya mama wana na ya papa wana bandeko na na hotel ne blo nyoso atinda pesi chimene code ya Facebook wala marambu tupo chimene me kokota asa na stati pona ba mama na po yebo comme français bien te afinga bango siko mami tellement za zoba menaka masanga ebi makambo asa njonga nde na Facebook na Elodie Lipasa mami afinga biso na kati ya Facebook wana bandeko nanga afinga ka bana batu na kati ya Facebook wana tibo mona mami bongo afinga ka batu yonga zo biseso lo basa maboma to bomona ke ya komo ko sambela ya tiki polémique biso to tinda e afinga batu yonga tiki biso po biso to bata masumu non nzoka nde ndoki munene nde mami ye moko bandeko na sa no vérité Facebook na Elodie Lipasa finga ka bana batu oh shimena kota na kati be bomeka nzambe na sala makamne nzambe am mystique nzambe bomona nzambe alinga muta sakana kana ete nzambe ala donc mami abosani na kata Facebook na Elodie Lipasa ya finga bana batu na kata finga kapenjo on biso na kata ya Facebook wana bosani na ye apesi code yo nzambe na livrer wa nzambe muta livrer ye bande konanga apesi code shimena kota na kati bwebi nzambe makamni na zomona donc mami tia apesi nga ba code o azoyi bana ete ba code o apesi nga bwe afinga bana batu na kata ya handicapé afinga bana batu bazoba afinga bana batu na kata ya Facebook mais koto na mire na ye bozomona mami akomo sambela mami ali makambo te o biso tozo tinda ye apesi bolandi ba prière na bendenga zo sambela ba critique eza na kati moi zo sambela nzambe boye mona boki Chacha dokolo aboki Josiane Mondele yum to sambela nzambe ozo critiquer oui ma paradis na loba oui non ba vérité lelo Chimena kote na kata Facebook be Chimena pa timba po mami de alongwa na groupe abwa kele biso sko ba code na Facebook aya yo pe azua koti JDT pa azua koti muta kote ka te koti bengi biso sto kote na ba Facebook to moni modèle mama finga rabana siko tellement za zo banzamba reverser bo ke loko leki les ko yo bo ki satane yo ko zonge na pesi Chimena quel code na Facebook na finga rabatu aye siko neta changer mot de passe wala tuko tozolo bana susu te to beba niveau mapo aosa mama kindo kisuko to korema keke yesu ko démon a yesu ko yo yango mona kasaki video mo dernière fois solo bana bino bande kona ngai so na ebisi bino bazo finga nga na Facebook Elodie Lipasa so na ebisi muto zo finga na kata Facebook na bondi mate anga bimisa neti Chimene o achaki Chimene mwana nzoka nde po to découvrir que mami mutafinga ka batu na Facebook po to za na groupe to za na ba faux Facebook biso nyo ya lukute finga ka batu nde ekirana peza na ngobiso to za na yesu kwa sale erreur na Facebook na finga kana biso na bana batu Hollande na batu tu bande kolanga finga ka biso na kati wana bo satan na tuko yeko zonga na sale erreur ezaki de trop tard biso beto pandi de Facebook na bata Londres bazui to pandi suko Facebook yana bozo mona suko moka Elodie Lipasa fingi ke Elodie Lipasa donc
mami a mi fingi mami yo ko ko je mami a sali a côté na Facebook yana azuki Facebook mususu neti et comment finga siko le dit passe mo finga siko ye mami donc ye moko mi fingi ye moko bande ko botala kindoki mami azo mi finga ye moko a finga silisi kindoki a esko bimi na public alo bake bande ko na ngai so da ebisi bino Facebook moko zo finga ngai boko ndimate mutu azo finga ngai mutu nazalaka na ye na liaka na ye bande ko niva kindoki bongo atabino moko tanke biso to yebi keza mami bande ko neti ke bo sombeli mama paradis neti bo pesa neti télécommande ya free ezaki grise bo pesa ngana ke ndoko bongisa na bongisi pe na eko zonk sa bino télécommande ya free na bino owanga no bike na pesa ko ya grise na pesa ko ya rouge au moins na niva kindoki kama robela neti liboma yango sali biso to bi oh mami awanga na Facebook yana yanga bimisa ka tia chimene kala ye mutafi ba finga ke na Facebook Elodie li pasa meza ki mami a mi fingi ye moko donc Elodie li pasa mi fingi ye siko Yolande peta ma yeba ki ya yo yebi ke zalo ela mami abiti ka ke na minga mami bi mami tiko koso to yebi ke Facebook oyo eza ya yo allez bomoni atombo ki azui ya yo na to bwaka yangi yu we mo bwaka yangi yu azu Yolanda tshena kata mire na ye bato ba kote la yo bato ba finge la yo bato ba bunde la yo bato ba defanda yo acha Yolanda na mire na ko finga Yolanda ngala benga be mami mami ozo sala mami yo le lo mo cha Yolanda na mire no finga me bo na ebisi na bi o me bo ka public soni bo ka ngala so sa mami ni mami yo ka batu soni bo yo ka soni na makambo bo sala biso oyo mami ya mom ya oyo ozo finga Yolanda na mire na yo mami oh mami finga Yolanda na privé Yolanda finga la privé jamais ko bino bako koma na niveau ya public mukile mona biso ba mona biso maboma bande ko na zo bisa mami ba mona biso maboma boko sala boy jamais atinda voice ndekute zala bino nyoso na sala ba dossier na bino nga naza le royaume bataka nga mutu na sete naza forme de 10 000 fastade ah batu bakotele oni batu bomona niveau kindoki yo mwasa naza ndoki yo momento komiti na niveau oyo nga na benga keka po mamba Zidane okunga na kotelier ya boche compréhension lelo bebe na chimene pona mababa na jalousie na kati ayeb sarabino za na association ya bana ya bautisme azana association te sila makambo association sila kangama ba chimene kiala bazana association des amis de chimene kiala ba proposer un appel na coach na groupe a chanter moni biso musala to sala to idara bana bo fele o bazana ba gisasa ngapa na mona bite eza idée bien pourquoi pas na aider ngai pe o ta mukela zo mona na ngota na mona na 20 rota ene o se ke gisasa e ko aider bana na poto za ba mama to ba congolais na ndimi na coach na association ngapa na tsheba biloko na ngai tututu mami a coach mutema mabe to organiser qui soirée bon mona ki to tshaki soirée na Nantes to zana ki na soirée na Nantes le 11 soirée to sala soirée te po anini batenga iponga na sande muta media ngana za chronifiante nde bolobaka wana ngana mama paradis chroniqueuse batshaki photo na ngana fiche ponga mna fana nime soirée bande ko mami ayoka mutema mabe donc boko comprendre te eze belé na ko ko misate parce que fona ki pepe mwana na ki pepe mobile na nga soka anga kota donc surtout on peut avoir des détails exactement longue histoire il y en a personne qui a biloko oya il y a bien oya très important public bon me ko réfléchir ma page tout vos vidéo bon partager vidéo oyo on a la vérité mami ayoka mutema mabende batenga la page pour ngana animer soirée oh pour nini ngana animer soirée te mami yo animer soirée pour lo banini kuna la kati to sala ki ba blanc on demone bana bazongi classe to tindi ba biki ba kaye mami so mutema mabe ezaki abebe na chimene pour la jalousie abebe na jiditi po ba pese conseil ni koyo kate magamutu bomona mama osala ba vidéo ya nzambe azoleka o ngai na longoki na groupe wana bete po bolamu ne moko tozo pese mami nde nzabo efotika via internet mami zala concentré na makambo bana nde baboto li bana ba ke foyer zala concentré mutu to pese conseil bande ko na to ba mbwate to vivre na batu na groupe to solo la to ba mbwate to ba parents to na bana to na mibali et to na famille wana ba petit lo ba kenda ba trahir nga ba petit ba kamu chuchu ba kenda ba trahir nga ba petit na ba yebi ki e Chantal ba fanda nga ba yebi nga très bien dans la poste betano ba détecter et sika ba sata ba continue na toilette ba osumba ponga mo toilette o sumbo za kati na nga oloba ah ma paradis limbisa na single pardon ba yebi ki e Chantal bola
lelo bandeko nanga ti bomoni mami akoma kosala video tokabwa na biso po toboyi aza mutu masumu ya otonga biso maloba na biso mabe asolisa deya babinemi na biso oyo biso tokoteli ye aza na bafaux profil afingaka biso na yebisa ndo bandeko nanga asalanga ku statut deja nga na mbwa na tia lolemo boye mami nde ezalaka nga na présente papa paradis ebo biso toswena mobali po couple nini matata ezanga te bandeko nanga boyebisanga tous les couples vrai bolingo nde fo mobali afingaka mwasi ne lakisi ne niveau azuwa fo mobali ayokelaka mwasi na ye susi olakisi ke wi mobali yana alingaka mwasi moi mo chéri nanga mo poto discuter mbala moko na chéri nanga na vie mbala moko kaka bengaka mami na ye ba jour yango abenga mami mobali ka tomboki ndenge ezalaka mwasi boy alobi ka fallait ka aloba poza na kanda bolingo mwasi ya ekenda bongo alobi po mimi ke mami eza ndeko nanga aza sœur nga na zwaki atake sœur alobi boye mo chatel so pa lobaka ko boya nga wala taleka ye na mami so pa lobaka na mwasi mabe na zandoki wala taleka na mami mbana nga zaki na kanda ne zaka kanda mobali alingi mwasi ne po nga mwasi na dekonaki na makai mobali na nga respect yo mobali na nga fala défouler abenga ka muto na zalaki na ye mami po ndenge mami pa benga nga na mobali na nga na butu na 2h du matin ayebisa biso ke asa na ba problème azo Coca-Cola la te asa na ba souci mami ndenga lelela biso bandeko nanga bosa ebele mama benga bino lelela bino ndenga ndo lelela ngala mobali nanga ba pese conseil atake sœur na ya mwasi ndemo mobali nanga prometaka benga mami ndonga ne mami azo enregistrer mobali nanga ti ba pesa conseil ya bolingo yo ka mami azo sa mobali nanga ah oui biso ko to luka mibali ya boye bandeko nanga yo ozo compter ça déjà sœur ozo bundela o bazo finga bana ozo télémolo ozo lobela yo ozo enregistrer mobali na yo pour rien. Pour un conseil kaka. Ngamo pe leki namona obenga eka zeka ka peut-être sona mbali ka mbala moko leki nanga zonga ndaku bobi kitozana denda tona ndaku msuna kiliaku ndaku msusu awa dabozo ona obeta sike coach bokomi sike coach bozwa nyoso ka nyoso mabe mami sona sona ngala papa mukolo sona papa na kenda nga pa kuna na ndaku msuto sona papa kuna o ade chambre salon kuna yepe kande sere zaka zonga penda kuna yo no bamba shimeni kala zonga na yape papa pe azala na ete papa da kuta papa bima na ye ngape clé na ngala na bima ki na tika yepe clé na ngala kola congélateur papa bimi na clé na ye et comme qui sont na comme je crois que 14h na vanda 14h tu 20h je crois tu 20h libanda na café bana bakina mama gidonga na café na poussette na bana ndeza la ka bolingo na ote bongo na choix bon mobali no bo choisa te ezala bongo na vanda so bongo ti 20 na bit na pété mami na zongi na ngai boy te vanda kaka na bit te banda kende na bosani ba clé boy ndezala ka bolingo nyoso matate zanga raté baba o ba mikolo ba yemba Frida ba chambre bonsoir attends ba pesa ka conseil soki likambo batuna kana ba oyo babala kala soki bombandelo ba pesa ka conseil nzoka yezo enregistrer pour rien comme ça. Leki na musika kutu ya musika. Faut se blagu leki na zuma mobali na sana libala yo pesa conseil po yo so tula mobala boya yo. Leki kutu fo te yo ya ozo enregistrer leki na yo bandeko nanga. Donc yeto vivane kana ba enregistrement. Bana oyo ba finga ye. Oyo tozo finga na tozo bunda na bebe na ba petia na pona ye. Nzo ne ya lobisa na ye ba petia na bandeko nanga. Mwasi oyo ndoki mami nenga belela Laetitia kangisi bana na ye babotoli ye bana ye jamais ko funda mutu pona bana boko yoka ba voice o ndoki na mami lelo atikelinga somo donc bebe likala makambu oyo beto pese conseil pona ye moko mutu na ye moko makambu na ye moko bandeko nanga bomonika to deza mamoro ba minte ne biso to bundeli nde bato ya basode bundi pour l'autre dans la victoire pour ton longi yango pour ma paradis chimène qui a la bakelo scotch bengaza mupanzi jide te mamuluba muto le kazate avec blandino sako muto le kazate oui nyoso wana mama ya ignorango atina razidana finga ngai alobisa razidani yezo lobisa ka ba très bato biso to kana rate ya lobisa déjà bango kandenge zala ke bandi tout le monde mami sur en direct na vidéo to compte peut to tala ba mami en direct to compte to tala carré to compte to tala en direct mami au moins un moment ni boli bisanga ex
mwasi ya papa bana na ngai akomane camarade ya mami basangana bango nyonso bandeko na ngana nango kolinga o ser moza kino défendre yema o yo komisko camarade ex papa bana o ex papa mwana nga o ina sens ya mobalo ngala vivre na zuye ko pena maboka mutu te o mami komi camarade ya mwasi ya bota na ebana oh to como zonga sko juste de bi oui kindo kezali bon moi tout on va tout ça qui va capturer des quand to publier qui to publier qui bino batamokili public bolanda biso public bo sala rabiso bon moi na makambo to mo na me public ndebo comprendre loko to check no capturer d'écran ya alias ya bibishi potongo to cha capturer na otanga kombo po ndenge nini mwana mwasi wana akenda akaka epa ya bato ngana bango to saki ba camarade to bebani ya kenda akaka bakoma ba camarade na ye na saki na ba petit na makamututu fi ngo peka bibishi potongo akomi susu camarade ya bana na Zozeni na Chacha bakota kuna groupe basolola to mona ba capture d'écran to ça na be preuve mami ba komi susu camarade na ye bandeko ngabi me nzambe to kende wapi tant su mando kiyeyo so mami osa video mo efianga kota che ba j'aime ngabi Yesu masia nzoka zo déjà contact na fiana banda kala bandeko na ngai si toza na mutu bongo to solo na mutu donc vous sentez que mbeli ya minu mibala ke kota pasoli aye kota na bato bazo kotela bazo soutenir ye bandeko a côté di chimene mutema mabepo ngala ketika bana pa chimene makile kutani bana bake vacances pa chimene mutu utakoka passe ya bana nanga kozala ya nanga magalilo mama na Belgique yikuto ko benga gangelinga Chantal bana bake pa chimene ndeni ngana mami niki ndeko niki camarade nini nezaka connaissance to moni mutu azolela to côté zaka famille to ba congolais to wele nini ngana biyo to wele nini o lele komi boy na vanda boy bandeko ndi afinga ka batu to continuer li solo e yindi pe mutu ndazu kwa na ye bomoni akomosa siko ba video ya nzambe ngana tiki na ngako finga yango moni wana bango bazaki d'accord te nde na tiki na nga rando yo ba boyinga bakomosa na nga bandeko za lukuta. Pour comprendre que en même temps so sambela sana ba faux profil a finga ka bato finga kana biso même na kati a finga ka bana bato bandeko na ngai c'est qui? Allô ma fille? Oui. OK. Nazui moi na nga benga Angelo ça. Loba mona ba yoko. Nabe mère yo ko zo tate o finga so ba ya zéro ana bouche le tellement pèse non les tellement lengi za mo finga ba so ba salité wana te ko ba social wana mo sa ta canson ta ta la string de mère on finge les ni on a niveau na été même l'inza kano le qui na niveau on a niveau finga été ko finge la ko tena fingi te Angelos na mo sa zangi loko Nenga zana Zozani mwasa ntumba babengana na nganda Monique akikuna mamu babenganye mwasa ndumba kufa mbele na para kufa ba na Paris mobile na kufa na Angelos calme-toi na ebi ke oza en charge ya Zozani na chassa ba potana yo tena zaka fona loba ka fona loba na osobino après merci bébé bisous. Oka petit Chantal Bola maman paradis ba méchante la mise de ba do fait pour mambo na za soute na tigre bango ba s'occuper na bango pa ba kolo na bango bandeko o bozo mona mami to bebani lelo boye yem ta bebi sa batu na batu tu bozo mona rando tie comme internet be ka mami ndoki yeyo kane fala yemba tang mususu ndoki yeyo ko enregistrer batu siko likamuni ne leki ndenga beba na ba chimene bebe na biso pe to beba ni tolo bana susute akomi siko sala ba jemo ga lukuta le karana public ke ya komo sambela biso to tinde na mabe yango ye tiki biso po biso to tinde na mabe public yango mani nga ma parler no expliquer bino c'est faux quand na expliquer bino vérité zande onga na ebisi bino ti bomona kezo sambela wana na kati même ya prière bandeko na nga za na ba critique azo critiquer ba na prière. Soka silisa kote na ba faux profil. A comment finga batu na ba faux profil. Soka silisa kote na ba groupe na ba Zozani na ba Chacha. Ba comment beta ma solo ya batu. Alela ki ouais. Ngai letise ke funda ngai bana na ngai ngala kotika mempo mtu mbila te. Bande ko boka makamba somo.
nzoka nde mami ndenge azala na chacha na Josiane bazala copie contre nga bakende kobotola ngai mwana na nga mwasi Sergine mami sikoyo boyebisa ngai Josiane chacha mami bino bosaka na bato ya Josiane ndenge olobi ke ofingi na ba voice oui mama na nga kufa miku ese pola bien sûr nena na dossier na omuke ke portenga plainte na mobali na oto samba nga na ozela bino kutu nga na ozela kutu samba depuis na ozela convocation ti lelo ke tata mwana wana vana na studio c'est faux ke mwana wana za maboka tata na yete azepa na nga ba problème te bino bomoni mbila juge bomoni ezoba ko bindongo komona ozala mobala juif mais Josiane oza zoba poza kizengi okosani ke yo mto banda kofinga bato na internet toza na ba voice no bando banda kofinga chimene banda kofinga tout le monde toza tout na ba vidéo wana yo kasa avocat ndongo lobaka na kozwela bango avocat 10 000 euros poza le lokote yo kasa avocat sambelaka mbongo be avocat sambelaka loi boza bazoba yo na mami na bino bosangani wana bokoyoka ba voice après Josiane ngati siko Chantal Bona nazelaka plainte na yo na mobali na yo tokoleka na tribunal to sambinga na bino après na tribunal il y avait ba témoins ba kozale belé toza na makambu ndengo banda na ndengo sukisa na ndenge zaka ne balobaka ke mboka loi na se défendre kaka po yo bandinga na se défendre lenga so na défendre kokite o kokate donc to okendenga na zela kudi eza convocation en plus mami Josiane chacha ndenga mami lobby ke bino bo memanga likolo ba botola ngai neti mwana ngo bolobaka Sergine po on est là mundela soirée na âge à 3 ans le la song sa mwana za mwana ngala maboko ako sa 18 ans na 6 mois ko 18 ans c'est kabino baba zoba baba gizenge sikola ti mwana nga Sergine ne bolobaka ba oswaye mwana et pas c'est changer les tinini on veut ça neti zoba na ya mami ya kizenge na bazwa ke bane changer nini azo ba ne weekend azo ba ne mercredi sikonga changer ngani so bazwa neti Sergine et changer ngani et ko lona ki Chantal ou bien trésor à but boya ngai ou bien moi na mususu mobali na boti akolimwa ou bien ba oya liboso bakolimwa ou bien ngamoko na longwe Chantal libola ou bien ngai non ça sous vidéo te ou bien ngai vie et suki ou bien ngala kufi na koti na cercueil sali wanzamba pesa et ça ngana tini ndebo zoro baka tokende bakobotole mwana wana Sergine po juge yebi ke mwana nazala repana yete akosa nga Chantal ekosala ngai neti nini o mama so baka ngala za incapable za incapable ya boko la mwana bebi ke ngala mela diamba mutu na ngesala ka bien te mais mami oza zoba oza zoba baba zoba chacha kut balongola ke mwana dossier mais bozong c'est sur na dossier pour mami to lobby mami bande ko zo la réunion bakenda lobi boko kabino mo voice akocha association na énergie association o lukuta ndenge ye babundeli pa avocat azui mwana ne pa taki mikanda association na liboso akotiango na bazoza na ocha bazoza ni poa bakoya ba kofunda ngai babotola nga Sergine botala siko mami niveau za zoba za bipolaire donc bipolaire azana na soka luko likambulo na journée soinité a osonta na mwana nae soki mwana na sata ko luko mami na nzinza sonta mami na nzinzi pa za bipolaire botala niveau ya mami ndenga za bipolaire aleka na video alela Laetitia fundinga babotolinga bana ngame mara mutu pa mbila te na funda bana te mais lelo asali likita na bana na bafunda nga babotola nga mwana bongo soki babotolinga mwana boyebisanga mwana ngo boyebisanga bakotinda ina bandaka beba routine na Goma beba routine na Tulu na ebite sika ba bomaka bana kuna na Gisasa mwana na ngango akomela milikite Sergine na okende classe te akolongwa na poto akolata manteau hiver te mwana omona mak do te bien mwana ba interdinga mwana libela na omona ta mwana na visite te boye bisanga public boza ba zoba
bino ko fobolo bande ezana foto bomele libala mobali ne fa boya ye aboya ye abala mwasi basala mariage wala msu choc na mutema mais papa paradis aboyi nga subendeni akesa di mariage bino fobosa ko click ya bongo lukande papa paradis mwasi oya o aleki Chantal Libola o papa paradis romona po ngana lela po na lela ka bolingo ngana lela te soki mundela ya zwinga mwana ngana lela te po mundela so de mwana liboso zongi sa akokate po na ozana droit kotala mwana nanga chaque visite ya mercredi nazana droit mwana abi ba avocat bazana poto to zana mboka loi na romona mwana na classe azokende na se mwana lali ete mwana kuna mundu kebeti tili mwana te ekosala ngani ekolonga nga ki Chantal Libola elongolanga Bien libala to popena papa paradis sala mate po Chantal bazue mwana pas juge pas mundele mboka poto mais mwana kutu faza pas mindele mingi au po français n'est pas mindele oui au moins na bota mi na poto te o baza ba moni bana to bota na poto o to bota poto baza ba français ba tu mwindo po ba bota mi na Europe biso to koli to bota mi na kisasa moyeleka e longa nga ki Chantal Libola boye bisanga chimene kela okota ba intervenir Bah c'est bien pourquoi bébé na mami pourquoi be quand on na ebisi bine sa bongo jalousie mami mutema mabe mami ndoki mami nyonso na kati tout boyo ka siko voice ya mami o atiki lelo pa doki nda tonga rabatu ke ba okuta na ba Josiane ba kosala ti Josiane kende ko porter nga plainte na mobali na yepo Josiane promettait que kende ko porter nga i plainte na mobali na ye na répéter mobali ne ya kizengi ba même asusu pa ya plainte mobali ne ya zoba mage ba jealous ba s'occuper nango ngana ko répondre su bana na vie na ngate mais lolo no sila na bango ngana ko répondre ni Josiane Chacha kuta senga ba pardon bele ya ngaza makambo te yeko chacha na longola ke na dossier mais mama ani ngazo na dossier chacha kokate chacha na longola ke na dossier botika chacha dokolo ye azate na makambo wana Josiane yona chacha yona mami na muna elongo mususu anze longo makasi loko apoigné ngabo kokate mami ngai fo l'accent ko za royaume yo fo l'accent ke batanga mutu no na sete ngai fo mwana oyo akende bana nyoso ndongo lobaki babotola nga bana nyoso bakende otala sosi ko Chantal abela mutu mami fo salango na association na yo bomona kaza zoba avant na ba voice yo kama mami na ebisa o mami boka voice mo ele kana le news kuna mami atindi voice na le news ke ngana fingi mwana na ye Ryan ngana finga Ryan te no finga ne tubilide soki tubilide o liboso bandeko na finga ki mwana mami te ngana vandi mami mandi ba critique o finga nga na kebisi mami na mami keba yo koma obimisa batu mabe po lelo po yo bota bana ba maladi po baba kizengi te bana ba maladi boyoka po yo bota bana ko obimisa batu nyoso mabe na mokili na fingi ni mami na expliquer ka mami ngabi mais yo sola boendeni bande ko nga mami atindela nga voice kote kina le news pa bimisanga lo mabe na batu poza de mabe ndoki ke Chantali yo zo finga mwana na ngai Ryan alekyo na mayele Ryan alekyo na kokoma alekyo na kotanga wana mami cette dame elle permet à ebisanga ke mwana na ye ya mibale alekinga na mayele ponga na zoba alekinga na kotanga alekinga na kokoma sko mwana oyo azoloba na ngai alekinga na mayele mwana oyo azoba alekinga mutu boye na mokili nzamba salanga bande ko tona bana bendikape na ba famille biso nde tozabwe mama leki na ngapa sana mwana moko handicapé aboti mwana moko handicapé azoba ya kizengi ya mibale azabi ya misato azabi ya 4 azabi ya 5 bien jamais mutu na mokilo nzamba sala bota bana nyoso mabe jamais mande ko nangeza jamais ça possible jamais avant ça no ba voice ya mami na expliquer bino jamais muto nzamba tinda na mokilo robota bana nyoso tout bon so baba kizengi bana ba problème baba défaute lukuta po biso puto la famille na famille pour moi puto na baba pe na famille azali to ape na handicapé na famille ba se karaté poza nzambe nde mutu bon nzamba sala na fumi na ngongi mami akoma bimisa batu mabe acha bana na ye liboso te mami ayibi via bana na ye sika acha bana na ye
soki ezalaki mobali mami lelo azopermete azoloba na ngai ke ngai nafingi mwana ye Ryan ye botanga ye bokoma mwana na ye akotangisa ngai bandeko botala juste un manquement de respect atako mwana oyo aza bien koma mwana oyo ngai naza mama na boti mpo nga mpe naza na mwana mami mwana oza na 21 oyo bote ya liboso tubilande soki tubilande mwana no wana Ryan kutu te oyo bote ya liboso na mobali na o manu po mami mobali na liboso ezalaka manu aboti na ye bana mibale mwana liboso abimi kizengi abimi zobo po baba kizengi te po kizengi eza maladi po mutu abimi kizengi abimi handicapé eza maladi me bana mami baba zoba bomoni zoba mami afinga kinga nga na zoba te baba zoba bana mami po mami abota bana ba zoba po bana baba kizengi te baba zoba po kizengi eza defo nzamba pesi na mokili po okobota mwana kizengi mbala moko me okobota jamais ya mibale su kizengi ya misatu su ya kizengi ya 4 su aza na problème ya 5 su aza na problème te jamais namela mai na oya bolimbisaka na mela mwa mai andeko lelo bomona bongo bongo bavoie ese elitourne oyo mami azopermete aloba na ngai naza zoba mwana na ye Ryan akotangisanga mpo nga Chantal na azoba te bana na bozomona ya mami mpo mwana liboso mami aboti ya kizengi ya zoba na manu ya mibale mpe ya zoba bango mibale l'épreuve tata bana na pe abeba koma pe kizenga koma zoba koma talaka basa nduma na pigal boza na mbano fixe na ngado be balaka allô oui ouais problème te au sac on peut encore 5 minutes bon kotso OK merci là ça la moins rapide hein po bamusu basalaka mami alobi ke ngai mwana otangisanga koso ino makambo epesanga na okanda pourquoi mami akosola bela fingi no bane te non mwana liboso mami abota aza na problème ya mibale na problème tata bana na pa beba mami bana nao baza bien na butu mwana butu na butu okomisa bana nao avion opumboka na bango na butu oyebi so ba vérité so babombela konga na oyebisa yo oyebi ba problème na bana na yo mami fungola bana na yo wana yo mutokanga bango na kindoki na yo ya buto opumbwaka na bana wana oyoki mami na tusko vérité mami libéré bana na yo oboti mona liboso ya kizengi ya mibale ya kizengi o changer tata okepa polo santa tala polo santa bana bota na wivine pona maba kizengi te poani bana na baza bazoba te mukili foto lobaka non po mami cha permetto finga tata na nga za ndoki apesa nga kindoki oui ngapi po na bateke mami libéré bana na yo parce que yo pumbaka na bana na butu po ni bomo na ka soki muto lui bana mami boye allez Chantal fingi bana mami ba fingi bana mami kizengi te bana baba kizengi te mami abebisa bana ne na butu Poni bana polo santa botina wivini baba kizengi te kaka yo su bana problème bana polo santa la misatu wana po ya na mano boti mwana liboso tubiland kizengi otaka kuna Facebook te photo o ta na Facebook o cha otomona wana achabwe mwana ngachabwe ndiye muta otanga I akangama boyo finga bana batu mami mwana naza kizengi laisse to photo tko ya 2018 ndeto zabwe lakisa biso yo kino finga tato abotinga indoki abo papa naza na famille te hein. Quand Chantal Bola mtafinga rabatu te bande kolanga public non public afingi tata na nga za kizenga pesa nga kindoki mami afingi tata na nga pesa nga kindoki bon nga papa na nga pesa nga kindoki ma baby sanga te na kizengi te na tanga so ite na lobaka yo siko baby sabana na yo ba kizengi mami mobali ni nango sikoyo nga siko fingi ngobike mobali nanga lingaka ngai te mobali nanga atongaka ngai mobali nanga boyenga na zaki zenga na botanga te oui mami na préféré ko mobali nanga tongaka ngai na préféré kena na bota bana ba kizengi ozana bango nyonso bana so bana ba problème mami muto fingi za zoba o tindi mwana na yo ba loba nanga oui public
Pipi tozo loba to finga to loba vérité. Atindi ba finga ngaita ati yemoka lobi tata langa za ndoki. Mais tu obeni tata muninga ndoki. Obi ka tata langa pesanga ndoko kizenga na ndoki mami. Oui, yo poza ndoki po baby sa bana no ba kizengi po botana manu mwana liboso aza kizengi tubilanga. Mwana mibale kizengi tubi Ryan. Tata ne bango pe abeba kizenga koma otala bandumba kuna na vitrine mami oyo ko susu mobala mibale Polo Santa zanga na wivi na bota bana bakizengi te la yo ko soyo oboto di bana no so Polo Santa bana no so babeba oya 3e abeba oya 4e abeba Sofia na wana okoyo kamada ndeka za pe bien te aza pe retardé libumuno ne muteza mabe mami yo ko loba nga tenga na kende ko zonga classe ko benga ki mobali nga trésor ko tanga classe non mami yonde zonga pa ya docteur zonga pas médecin, pas bateau nzamba pesa ma yele, ceux qui étaient bateau ba pesa ba opération. Ba longolo matrice na wane pola. Po ata mobala misato ye, orobotaka mwana kizengi. Po yo eza ya makila. Po oza kizengi mami yo moko za mongol. Choleka ko finga ka batu mami fo ka soni, mami fo kanga internet, mami fo ka sonyo kota ndaku. Mami onge so ba sakala kala ete. Nzambe bimakamna loba o Chantal Bola mami bana no bota baba kizengi opumbaka na bango na butu bakoma ba avion na yo olala na bango na butu ba hélicoptère na yo bana na basonga ka na butu normal mami na zo ba vérité publique même ba pasteur même ba prophète be makamna zoloba mami kende ko libérer bana no ke ofinga nga papa na nga pesa nga ndoki nga papa na nga pesa nga ndoki na bebisa bana na nga ite oui nga papa na nga pesa nga ndoki na pesa nga chance na zo na mobali ngala yebo tanga te ndongo bofinga nga soi disant yebo tanga te na yebo komate na kizengi mais nazana mobali o na ndaku o azwaka ki papa o azwaka ki papa na ndaku atake mobali o atanga ka tous les courriers ngana ta ka signature atake reine po babi mu konta ndaku nde papa mami prochaine fois na oyela yo ta mobali na ndaku na poto swana ko ta mobali na ndaku na o pona ndimite mobali msusa ko lingwa vanda na on mami lukuta po bota bana mabe libumune beba matrice ne pola ozana matrice ko bota bana te o laksa public te yo fo ba sala opération na makila ba longolo na makila ba changer na matrice parce que ozai kela mumoko ya maboza pourri mami yo ko le kato le internet to finga boli misanga ba obenga elaki groupe na kati mami yo ko le kato finga nga Chantal Libolo zaki zengi webo tanga te Rayani aleke na kotanga mami so na te mwana nga liboso yo bimisi tubilanga na yo mami ça n'a rien à voir mami nga libumu na nge pola te botanga bana bien pona tambola na mokili bien yo tambola nga mabe oza ndoki soso la mami libéré bana poza na mutu moko te yo mwasi mobima bana nyoso bota bakizengi ezalaka te bana ba problème soko oza otosa nzambe te quelque part mami fo senga bolimbisi po ngana ko bota mwana liboso kizengi yemi bale na ko bota kizengi tapi ba même tata to changer tata mami keba o mwana nzambe o mwana vandia o mama kimpia vita o nati Congo o ba koko héritier triple suko zali na peso mbote nati Congo toujours to yo sala défilé on vulinzeti o mwana ba Congo o mwana elaka o ba mekarate mami o ya na ndako na nga première fois bino sona ba chimene kele loka liboso kota na toilette o yo poser nga caméra mami loke ndaka ngala mbali nga to kana su to koma ko swana public na sona mbasolo to koma ko swana ngala mobali na ngai suko ko swana ngale to swana to benga ka mami boka suko kindoki soka ngala swana mobali na nga to benga ka mami leka mami akota na ndaku na nga bande kwa kota na porte na nga mbala moko na toilette apesa nga même pas bis na toilette mbala moko la bima na toilette tuninga bi wapi mwana menga na bela de makila Saint Esprit mami posa caméra na ndaku na ngai neza no vérité to stafale ka mami akei ngala trésor to yoka na lisute ko swana ngala trésor puis to swana kana trésor to benga mami ngala lelaka pa mami trésor apesa ka ba rapport pa mami o ni so trésor ça na posa défouler o finga nga o nga mo se lizengi o ni so ka mobile nga ça na posa to pesa ka mami rapport moto moko kota na ndaku bande ko nga prophète mtabenga nga la kini prophète bo senti ba prophète solo batanzambe abenga lobi nga mama ozana eloko momu abi nga bato bayaki na ndaku no mais bo senti basala nzambe no to détailloté ba posa ki caméra na toilette na yo bololo kana ba prière na beta ba jeune de prière bande ko nga tilelo nie ki me kota na kata ndako na bengi bande ko basala posa ba intervenir
ba intervenir blandino sako sozo kanga intervenir chimena bakela sozo kanga boza na parole roloba po public yo kabiso toza loka batama boma to le kaka bomo na mutu moko kota ba direct awsala ba video na comment nzambe en même temps zandoki non mami yo ko finga ngaite mami bo finga Chantal Bola kende ko tanga mwana la sango tanga mami yo kende ko changer matrice na yo po epola e botaka bana biete bakizengi nanu na mona te mwana liboso kizengi ya mibale kizengi ya misatu ba problème ya 4 problème ya 5 problème te mami ozandoki okanga bana na yo kendo ko libérer bana no oyo pumbusaka bango na butu pona aja mwana no Ryan asala ba jaba avion do ba jaba avion asala na moi na butu yo komaka avion ya mwana na yo opumboka na butu mami ye banzamba solo tiko saka na nzambe ozo comprendre jamais nzamba akopesa yo bana 5 ba kizengi bana ba problème lukuta kende ko sukula matrice no epola na kindoki na biloko yo lia na batu yo lia mami yo kana na batute les filles oza na besoin d'intervenir à kota a benga téléphone eza ouvert parce que nga fona kata vidéo na ko expliquer mokili bon mona biso mabete yango ba mwenga na bimisi ba dauphin ozana coach ibenge samedi na mira coach ibenge présenter ba dauphin mokili mobime ba dauphin alenga mona ozo ba dauphin na ngai dimanche na présenter ba disciple oyanga. Voilà, maman zando ki koleka to finga rabiso. Koleka to finga ne mobile nango bake mobile nanga zong sanga classe. Mami kendo luka docteur na basala nzambe, basala opération. Balongo na matrice no o epola. O ebota kabana ya biente. Ebota kabana bazoba. Ke yoko finga ngai zoba. Tika ko pesa batamokili boko ka mami teke ba finga mama bana bakizengi. To pekise combien de fois. Tika ko ba koza mama bana bakizengi. Oza mama bana bakizengi te. Oza mama bana nzamba pesa. Tellement yemo kaiba sala bana na mabe abimisaka bana na butu mami ndoki abimisaka bana na butu bana so botali batanga soite on bana baza bien mais bana baza retardé na mutu bana polo santa baza ya kobeba obotana mbali no manu mwana liboso tubilanga mwana kizengi bala mwana kuta linga kutu alinga kuta ta mama na mami te bomona mwana atana bana no so bayaka na o mama yambaka bana no so bayaka na mwana na tubilanga bomona kete ouais liboso bon moi on a kaete allô oui bonsoir oui en fait nous on attendait juste ouais on a regardé votre vidéo on attend les vocales ouais nga okuboko intervenir boto ba intervenir boko intervenir hein ba vocal boze la ba vocal problème te non tu la bino ba vocal kalate non c'est la non. D'accord. Non, tu as le vocal kalate, mais non, c'est un batu nangai neti. Ce qui chimène qu'elle a zo kanga kota, abenganga appel à loba, soit à la poste au loba pe, pour azamutu. Ce qui coach ibengazo kanga coach à lobby, n'a la besoin que batu appel, après non, tu as le vocal à mamie. Non, tu as le vocal, merci beaucoup. D'accord. Ok. Donc, mamie, on le kato finganga public, on a sabino. Tout ça, bah, innocent. Tu vois, au moins, on a les canons, ça la vidéo, zo finga biso. Azo kosa na ba prière, pas un ndo qui bande konangai. Oui. Dans Azandoki. Yeli bu mami non ebiso lelo pona taba vocal. Mami yo kendo ko luka nzambe asukolo matrice no wana ya bien ndenga besoin de délivrance. Po mobali ni nango lingo mami yo finga na ebo tanga te, na ebo komate. Problème te yo fana na bande l'école nga tema. Nga za mobali nanga lelo pasi butu moyo to boti mwana biso. Yo sko nani mobali ni nango rosoyo abota na o mwana. Oza mwasa ficho bota bana bien te bana babeba. Obebi sarabano na ndenga butu. Mami ne na rosoyo. Shime na za mobali na ye. Jidi da za mobali na ye. Oyo kabola batu nyonso. O kabola biso na ba coach na ba jidi na ba shimene. Biso za mibali na biso balinga biso to bota bana bien. Po to tambola bien na mokili. Na ko bota mwana kizengi une fois. Deuxième fois te. Troisième fois te mami. Quatrième fois te bato bazano bazozen bachacha bazoye bato za ndoki. Oza demo yo kota ba trouble na ba via batu. Yo. Na tona première vocale, on ba ki ba porter nga plainte à soutenir bachacha. Allô? Oui. Merci. Na cho parler ndeko langa linga loba.
nzoto papa paradis anaposa nzoto ke otanda biloko na mbeto yo ka ndeko na nga lobi papa paradis anaposa nzoto nakata video naketanda biloko na mbeto te lo tosola nano tosola naosolola nano mama papa paradis eza te naorapilo nasola no po bato baokota nano alo wala ekati bandeko na nga bobenga oka bandeko na nga baobenga babike mobali na nga na posa na nga boya na posa na nga na récupérer tout à l'heure mais toloba non vérité bakosakana na biso boye te bomona biso nde bata maboma moko boye ye mami aosala makambo ya nzambe na mi bomona mami achange atiki kofinga en même temps mami asala bafaux profit na bazosani bazofinga biso butu moi tongo pokwa ti bomona aleka liboso ya bible mami yokofinga nga te kizengi yoko finga ngate na yebo tanga te na yebo koma te mami yoko leka te otinda bato bafinga Chantal Libola mami yoko finga ngake no bongsa matrice na yo polo bota bana ya bien te nzamba kopesa mwana liboso ya mabe ya mibala kopesa te ya misatu te apesi baba papa différent papa liboso boti mwana kizengi ya mibale bana bakizengi oza nani yo lobaka na bato yoko lobaka na bato te mami yo fo sambela nzambe obima na vie internet yo fo lukelonga nzambe mami allo allô? Ouais. Allô? Oui, Blandine. Allô? Oui, Nazala Blandine en ligne. Nga loba, yo rappelez nga dans 1 minute, s'il te plaît. Non, yo kate. Nabi Nazala Blandine en ligne. Nala Blandine. Osako, asilisa. Osako, na tio parler ba yoko. Wa. Allez, m'tou intervenir. Merci. Ok. Na sali yo demande à vidéo mais la moni ezo le kati hein. Ah. OK. Donc eloko bakamezo leka ou bien c'est le cas déjà mamingeni mokilimo bese yeba ou. Mokilimo baba yebi ki mamingeni. Et gloire à Dieu lelo ba comprendre les choses tout au fond de nous. Place nyoto biso tozali ba comprendre qui est des royaumes mamingeni. Mwana yeba mamingeni Chantal bana monde ate ba tene skoli na ba oli ba yebinga. Naeba mamingeni à partir ya mobali na ye professeur Polo Santa. Oui. Voilà. Naeba mamingeni à partir ya mobali na ye professeur Polo Santa. À partir ya wana nde professeur représentant mamingeni. Oui. Wana tozana bananu mo c'est tout ça. Voilà. Maintenant au jour d'aujourd'hui le comportement de mamingeni, je me pose plusieurs questions. Est-ce que c'est dû à la séparation ya ye na professeur Polo Santa de maminge na koma boyelelo ou bien ndenge provient na professeur Polo Santa loba que bite bisimba simba te musika nde zongela ko retour à l'expéditeur. Ah ouais. Parce que ce n'est pas normal. Nga Blandine ba mignon so bazo lukanga bayebi o nyon so bayebi nga na luka ba problème te. Mais le passage ya maminge ni partout les kaka il y a toujours la merde. Il y a toujours des problèmes. On a longuement discuté aussi dans la grande sœur Nelly Monduka. Moi, je viens parler directement dans ma mingeni. Oui. Quelle personnalité? Parce que nous avons dit que Bandeliti, nous avons pas ma mingeni, tu fais un coup de main pour la fille. Moi, je suis en été parce que na ko zo mana epe mabete. Oui. Yo yebi pourquoi to kamata na mamingeni Chantal Bola. Bana monde entier bino nyoto boyebi. Mamingeni m'avait proposé na groupe na biso et pote mwana mwasi wana na tesoki les cercles na nie. Ouais, obi mana fiston. Oui. Na bi mana fiston. Oui. Ata bino moko na blandi no sako. Ngana yebite na bi mami na matoi na bino nyoso boyeba chango koti benge témoin. Chimene tela ba kalo sijiti mamungu ba yayo yo play. Yo moko Chantal oyeba chango. Oui. Comment ça se fait que mamingeni yo swani na petite na yo? Ozika jo no kabele déjà mal ce petit na yo ko cousine na yo bandi se bandi. Après bandi avant na nga na Paris. Olobi o bandi aka ko s'occuper na ye bien te faut ko tia mwana mwasi wana mutu na te parce que za pende ko le kasi wana oza pe kitoko. Na ete da bi mamingeni nga na kosa biloko wana te. Éducation na zwa. Na banga kapato tala tozolo ba kebele na internet mais na banga kanzambe je ne peux pas me permettre na ça les lokwana yo yebi Chantal mais bosa ni siko sujet wana comment ça se fait que nengo za lelo ko na bakamuchuchu na yo nengo benga bangwana mutazi ke ne noti na suka eso beno pona ke mutu na siko na bana trésor voilà
na bosalaki te Blandine ngana sa public ndenge mami abenga yo obima na papa ya bana ya Kamuchuchu Laetitia ke okoma na fiston mais en même temps akabela ki fiston nani ndeko ozaka na Paris awa boyoka siko muto esprit ya bongo. Deuxièmement, ngana boya avant même na boya maningeni atindelanga numéro ya piston. Fiston wana pa lo basa si wana na ngake ninga za mwati kitoko. Eza lo ko so nga porter no nga mibali balinga nga bango moko bana déjà commission. Oui. C'est là où ndama Congo. En même temps kabela ki fiston Clarisse Poyo. Akabela qui est Clarisse en même temps linga zo fiston après c'est sous Blandine ya kasaki yoza kaka pete bongo ne balala elikola aspirateur. Voilà, tout à fait. Donc, il y a un monde qu'on a compris spirituellement, qui est maningeni. À partir de là, on a comme un côté na makolo. À si on a un numéro, il y a fiston, on a chimène. Balancer le numéro, on a pas conversation à maningeni. Parce que la vérité, pour les. Ok. Merci Blandine Osako. Chimène pas la posa kota loba. Merci Bayoki Blandine denga lobby. Blandine la bima amba solo. Mamel ngara pistonné sous fiston. O azalaki mobali ya petit na ye Laetitia. Abenga awa en même temps fiston wana a pistonné ye cousine kutu te mutu pa yebika na para kenda kuna. Donc mundoki Chimène kela soko zoka balancer babiloko wana. Balancer ngo comme ça na commentaire batinyo so ba omona. Na numéro fiston. Deuxièmement, elle n'a fait Kinshasa. Nga na kesa la makamu na nga Blandine. Banda kuna nga na tonga seza po na vi na nga po na bana na nga. Na sali compétition na mutu te na lobaki ke ba association ba sala kana ba to ba bana ba association na moni eloko te ya vérité. Mais yo maminge ni koko lingo tu banga mbeli na mkongo depuis maminge ni amona ba video wana na batandisa na nga na Kinshasa et comment mutema lipundu. Voilà Blandine wana oyoka kite na direct na lobaki yango lo kenda kisato ke sala video na yo mami atikali awa yo sali video na yo sali no en direct no mami asiliki yo sale lié donc yo na lobi que ça jalousie c'est ça les jalousies mtezo sala ye ba tu faut pas comprendre dans tout ça ba tunyo ko ba Hollanda biso mami ngene oyoka makambo ce qui a changé c'est elle va droit au mur ce qui a changé c'est na yebite na mitalo ke lo nyazambe ata na balive ne ba Facebook na epo vérité lelo ebini oui donc ba bana so na ne ko potana ne bana kala ba tete ba na tort biso to soutenir rien kotonga biso ba na sima somo mamine ni na kutu na tipaka na yote yebi yango très bien ni na zana kutu ko yela nga pete mamine ni ko do ta ona se ngala mwana ni buisa dikira ke na mutika te na ba to zo benga be ba fika ngana ba page ba fika na ba ngonga na repona ba ngote pona leki bango il est très bien mani. Nous avons surtout mais qui n'a pas vérité de mon professeur Paul Santa à l'époque wana. Toyebi de ba vérité toyebi asala ka coiffeuse ya bana Paul Santa zaka leki ya Wivine pi petia Wivine abeta Wivine mosinzo azwa Paul Santa yango nzamba lingi peut-être mama meza ndoki Paul Santa zongela mwasi na ye ndaku. Voilà. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.